Kozala na mobali aza mukeke yo eza nango problème te. Kozala na mobali aza mokolo ke yo eza nango problème te. Mende fo koyeba mibali na âge aza na makambo na ye. Tigre noir na 23 ans bino moko boyebi makambo asalaki. Botala lelo tigre noir na 24 ans ndenge aza vivre. En tout cas, bino mboko yeba. Nga na yebi te soki na 23 ans ou bien 22 ans azalaki kaka boye. Mais nga na 23 ans na monaki ye na ba image mosusu. Mais sikoyo na 24 ans nazomone na ba image oyo. Mais na ndimi te ba image yango ebandi sika. Yango na lobi kozala na mobali ya mwana moke eza problème te. Kozala na mobali ya mokolo eza problème te. Kozala pe ndenge toza komona bandeko oyo eza nango pe problème te. Bongo problème eza wapi? Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa tozali ko se comprendre mwa muke awa. Ba image elobi yango moko. Tigre noir azali ko vivre vie oyo. Biso toyebaki te ou bien ba misusu bayebaki. Mais nga papa robo na yebaki te ke tigre noir ba week-end na ye na château e pasaka boye to ezala ko passer boye. Yango wana na lobi te tika na kabola na ba oyo balingi komona. Ba oyo balingi komona tigre noir te bazape na raison na bango. Mais loko nga na yebi oyo azalaki mwasi na ye na ndako na château na mikoleleki ye apetisaki likambo moko te na tigre noir. Azape koloba likambo moko te pour ni contre tigre noir. Ezande le passé o babengi passado. Mais ngai avec curiosité nde nazo continuer kotala soki tigre noir akomi ndenge nini après kotikala ye moko. Ndenge moko pe naza kotala Karine Mokonzi biloko nini ya sika oyo alobaki na biso soki se bandi to akobandango ndenge nini. Ndako ya sika ndenge nini. Ndenge pe na kotala tigre noir. Alors tango na moni na lobi vraiment tigre noir. En tout cas na ndimi te akovanda na mwasi na ndako lelo na yebi te. Mais na moni nanu te. Na moni neti tango neni nane ekoki te. Pamba te ya ye vie ezande oyo. Eza normal mwana 24 ans ou bien papa ya 24 ans. Posa pe mwana te. Aza jeune papa ya 24 ans. Soka ndimi vie o nano. Bon, ngana ko jije te. Biso pe ba papa ya ba 50 ans. Toza ba homme seul. Yango wana na yaki kaka. Na lakisa bino tigre ye wana. Na yebi misusu boliko mona ite. Oya liko mona ite okanisa teke. Soki nga na lobeli ye nde afulami. Soki na lobeli ye te afulami te. Non. D'avance na lobi po likambo ezali. Po likambo oyo. En tout cas, ba misusu pe ndenge bazawana. Bazako zela bayeba. Na minute oyo château eza ndenge ni. Alors ba o babandako zela lokola nga bayeba. Château modèle ezali yango wana sikoyo. Vendredi, samedi, dimanche ezozala kaka boy. Nana zo bwaka ngo, mais tigre noir ye moko zo bwaka ngo. Ye moko zo bwaka ngo ne statut na ye ya téléphone. Alors nga na monela yango tango tigre azo sala ngo, azo filmer nga pe nazo mona. Yango na epona kabola na ba misusu bayeba. Tigre akomi mela mingi ou bien melaka ne mingi. Akomi ko filmer mingi ou bien filmaka na mingi. Akomi basi nyoso balalelaka na tolo. Na yebite soki alalelaki bandakala. Mais ndenge na lobi ezaka ka mwana 23 ans akokisi 24 ans. Tokotala na 25 ans soki akosala nini. Ezali kambu ya âge na âge. Tokozela bonne année o wane ya 2022 makambo sika tigre sika. Ngani na yeli bino kaka ba image
ya tigre na makambo ya tigre ndenge ezali kokende oyo asepeli nango te. En tout cas inti otala na kanisa so longwaki deja oyo basepeli bino moko bobule kuna eloko nini likambo nini esali bino siko bomoni tigre eloko nini mpe linga kosala bino soki bomonaki na bino ete nga papa robo na sukisi na ngai yawo botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.